tosinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato ikisha mitema ya bato ambate miteme bikite ikisana numitema ya bakristo ikisha mitema bayenge bene ikisana numitema ya bato na yo pambate miteme bikite. Alléluia. Chérie, papa la noir c'est na mon teint. Non, ça voilà na. Na mon teint parce que balobe nanga moi ça zemi la tabatalon té. Faut na la ta ma papa semi. Mais ça va na ça. Chérie, on peut sanga casser. Nathalie là on va. Hein? Ouais, Nathalie là. Omonyango. Omonyango temo santé ça va. On dirait ça libanda chérie, ya ko pesa sanga kasina kendaka. Et ça libanda. Ah, on dirait la tika ki on libanda. Oyo pesa sanga na pando kende parce que baba ki faut ko kende tongo po. Non. Ba maman zeli bazaki belé, il faut ko kende tongo po. Fiche à $15, 10 000 francs au coût na médecin pour la consultation. Ba transport nanga il faut na express, na express awa. Je sais 5 10 000 donc il faut tata 7 000 aller retour il y a express 14 000 bon olia. Pour qu'on vende dans où mais la il faut na kota na supermarché, na sombi gâteau, na sombi saucisse, na sombi parce que moi ça zemi afin d'anzala te donc nous te recours ça langa taba et que ça ngata ba 45 000 ba $45 sur na tchon na franc et que pesa nga ba 90 000 kaka 90 000 seulement pour kende wa na kende hôpital pour na banda kilo na kilo ngo basara ba matrabino ka kilo. Ouais, médecin en consulté, il faut en colandela, il faut pas ba petit kilo ba lekala na bango art na balabala ba petit kilo ba lekala ke belé yo ka lem tout 50 ba banda ngo 200 francs 300 francs suko yo ki kilo ya likamni na comprendre mambolo bité ba petit kilo ba lekana bana kilo ba lekana awa na balabala matisa kilo mata kilo to ba tambola na pesa na ba mais oui bon ya ngondo ko na pesa 200 francs 300 francs au mati na kilo ngo bo ke no hôpital bo OK sani makamni nyozolo bananga na kilo ngo OK sani zela na tuna yo na mate ya ba pesa ka yo wana o ba pesa ka bino na kilo ngala ko peso ngote ezani kusala musala makasi te ko tuta pondu te c'est yango wana mbonge belebele bongo poani o ça bien ça va ici na tibia et akobota nga liboso na grande sœur nga Fati ani na jolibilité RS tanga zo kizem na liboso a grâce mokabi nga na zakite abete nga lisolo bi na zemi ya grâce na bandaki kilo po médecin alandela ka mwana aye ko zo zemi ya Preston nga na zalate aye bisinga zemi ya Preston alandela minga nga boy na botanga monika boti bana na ye wana akena kimwenza gar asala grâce agricole na ye moni alona babiloko na azolesa Fati anini ya la jolibilité RS avandi wapi ana poto asala kimwenza gar place asala na kimwenza wapi na kimwenza yoza wapi grâce agricole yoza wapi na bandal
Et ça, Lini. Oh. Kwa mbriye ngate opesa ngambo na ke kilo. Complexe. Na moi ça mi pe me amu kuse ko banda na ngabo ete. Nini Serge? Ko ke na ngona ngote na ngana. Awa nanga na yaka mabe Serge. Oko kangate. Parce que moi tibia zalaka wa. Tibia zalaka wa parce que o ngana o mema oyo a moi na yo. Alors nana posa na bota na condition bien. Et puis no hôpital na ngona bote la. Nana posa na ke kilo pesa mbona ke kilo. Ngana ke kilo te. Na za mbongo te. Serge no kende. Maman nanga. Ok, ça la choix. Quel est le centre mère et enfant? 3 000 francs au moni médecin. Non. Na pesa 3 000 francs. Bon, 3 000 francs, na 10 000 francs. Différence, c'est il y a 7 000. Quand on a la médecin, ils ont 10 000 fiches, ils ont 15 000. Parce que pourquoi nous, même à côté, on a la médecin 3 000, c'est que fiche à combien? 1000 francs alors. Oh, qui t'en a? Nous sommes tout complet 3 000. Na 3 000 francs, on a ça. Accouchement, ils ont 14 000 francs. Simple. Non, bon, on a 14 000 francs. Non, bon, on a $380. Okobota parce que ngande mundu na lingo bota place wana. Serge. Bandanga bien. Mbongo wane koki. Bandanga bien zemi na ngezo. Qui pe mana ya mukuse na énergie swana ti. Mbongo wana zo luka. D'ailleurs ngana otuna na kilo zo kene sala ni. Na benga mwana kilo siko na libanda ba pechango ba lekaka wana 200 mata kilo 500 parce que wana eza kilo ya basa zemi. Kuna à part mate ya babando landela ma nyos. Mate ya ngamo na kopesa yo. Kusaka misala makasi. Kusaka misala makasi. Apa kusaka misala makasi te oyebi. Kiloté. Ça je pardon comment on se comme tout. Wana nyoso lobi wana. On peut bien économiser. Mais c'est pour le Tombaka. Et puis on banda kilo avant boye 3 mois. 3 mois banda kilo. Et ça pour na bolamu ya mwana na yo. OK. Kilo na 6 mois ça retard. C'est la 6 mois. Bah na tu peux pas botter na 7 mois. So na bandi kilo na 6 mois. Après un mois na botte na ngam. Pour na mois le kana botter prématuré pour modèle aux autres ba pandi likolo bo e simba te. Bala minene ba botter prématuré te oye bien. Oh. Vous êtes là 6 mois. Ozo wele kilo ezate hein. Oh, yango ozo wele kilo ngo ya ni. Hein? Oh. Ozo wele kilo ndoza na rendez-vous na docteur. Obatizwa liko nango. E ba niyo ba palpite, ezo salo ba palpite. Salo ba palpite. Palpitation ezali. C'est bon enfant de Dieu. Avant de l'eau, donc le quoi avant que kilo il faut sentir ma palpitation, il faut sentir ma malaise, il faut sentir soin d'engagement. Merci avant de l'eau nanda. Oh ça la santé une bonne gérante. On dirait ça nos gérer à madame. Gérer ma kambo on a kilo ya mwana nanga. Ya mwana na biso mbale. Tout le hôpital a bien été capable de gérer. Gérer ça on gérer pour l'hôpital sombani. Les papa avion. On ngamo na ko accompagner na centre mère et enfant. Non OK kuna. Na yebi docteur on a to solo la. Na lobby non OK kuna te. mona na ngai na toyeba te mpona nini yozaka motema makasi lokola ebembe ezalo likama motema makasi lokola ebembe no silisima ya miso ebembe ekotonga te eza nde yo tokende pa ya takutu na yo tovanda ya ndimi biso nake pe na garage mobo nake na line na kata mutuka banda bututi tongo pe na lamuki na tamboli na luke pe baninga na nga place ndio da mutuka bozo bakanti taki zengyo malédiction famille tom suspect milimo ezala nonde bayiki papa mbongo milimo ezala ngani ngoko tonta ngani mwasina ngotonta chapeau ozele bitika obana ko tenga pardon likambo ejako be moto ngaki omikite pa kamara te eza koyakisa te tata na bino maoko moto akoyakisa ngai maoko nasengaki ye pardon aboyaki kasi abengi te tokende ebongi tokende biso nyonso zelebi na ngai omoni likambo na kongo to na mpoto kasi soki ozala be kongole okomona likambo ekosala be nsanza moko to moko na ndambo ya mibale ya misato okoyoka likambo wana ebungi mpo wana moto oyo apesa ngai ya daze wana mokolo papa Roma egulu moto apesaka ngai tori wana tozalaka ngai na fifi bolili minusi na mama kati mpongo yo kaka na ano tokende na ano ekosila na yango akamara na akupi na balobi na yo mpe ekoleka na yango tolali lelo lobi tolali mpe ezongi na yango mbongo yo okende kolalaka na mituka to epa badii na yo eza pomte vie ezaka bongo mama nga omatoki tozwa mabele mati likolo mapate nga na koki omikite pa kamara na akupi te non sala ngo te okobanda koyaka koliaka
Collier ça non pomme, collier ça non accessoire. Nga na ko kende boy na ko na sombi lipa nga na lie na le na mo mobali. Et puis na musezo ça na ko kisengi oto. Abando ke boulanger ko yo ba pen futi na yebiye. To yebani. Nga mongolo to yebani. Nga mongolo to yebani. Nga pena kisengi oto yebani. Abando ke pena boulanger ko to ba pen futi po nga mongolo to yebani. Nga pena kisengi oto yebani. Yo finga kabato mpona nini? Eba yekazinga nga po. Yo mpenza bulibulu yo tola kabato mpona nini? Nga na abona ke osenga kupi. Na kamera pardon. Kene ya boulanger ko tenga ba pen futi. Yo moto okendaka kosenga jo balusa Yo tenga ko mongoli no mtatenga yo Moi c'est pas fazer, moi c'est pas mwana soni nakende na libota na ngai baloba na ngai ke o maisha mama leki baza paka juma ngai banda kwa manzanzo kende bana na mama leki na za motamile ngete mabi beta na paka juma mabi beta na paka juma ana paka bana na mabi baza na okay papa mama leki na paka juma na okiko panda mabi na okiko panda mama ba ede ngai ke osenga kamera pardon ngai Mais non, qu'est-ce qui se passe? Papa, on a beaucoup de photos sur ma poste. Mon cher. Oh. Nakutani na ye ngamoko face à face na Didier Bidimbu. Bidimbu. Na parti na ye AVC. Oui. Na belelié. Ya Didier Bidimbu. Les financiers les plus célèbres, il y a Didier Bidimbu. Ouais. Atalingai. Azongisi mutu. Ba yebisinga balobi, il faut oluka dik. So okutani na dik. Dik wana master nga to zala na ye. Bouye passé ni. So okutani na dik. Omoni Didier Bidimbu. Okutani na ye quand même. Non, na oluke mikolo. Ah papa. Kutana ye malamu parce que ye moko Bidimbu azana motema wana kosunga. Mais problème déjà pour nous pousser na ndete. Na yo kisango na ye, na yo kisango ya Didier Bidimbu. Oh. Sunga kaza na motema kosunga. Oh, narabi, ils ont un bâton nzamba pesa ba motema kosunga. Et surtout nous avec nos projets. Lova na kata Suisse maman na Preston na Prince. Donc so Loko. Oh. Lova maman na Preston et na Prince na Nebi Suisse. sa yo azakuna me makaniste bigara piro. Nazo tinda yo il faut travailler na gouvernement. Oh non. Non. Na yebisi yo. On dirait balinga qui va confier ministère ya les Congolais de l'étranger. Na yebisi yo. Dossier ona? Oui. Na yo ki ango bongo. Les Congolais de l'étranger bazana ministère na bango siko balingi ba pesa lova maman na Preston na C'est que ngai na kovanda kaka wana. Chérie tu peux tout. Attends, fin de l'accès, même tout sur là. Attends, fin de changer le jour, attends. So fin de combien to comme na poste, on a tout vendu la pouvoir, on va faire la pension. Tout quand on bota ka ah. Ça va Naomi? Moi c'est bien comme coussin, moi c'est. On a fait. Ça va Naomi? Pas lingi sama. C'est bien. Ouais, ça va. Papa mambo elle est déjà en tout. Otala que non bete la main non yebisa nani parce que soit na yebiso yo na bozande ni moko. Donc il y a aucune différence. Naomi. Ça ne vaut pas la peine. Ni uta dans la pantalon yo za encore. Naomi. Et là ça on va passer Eh. partager tana mukolo na. À qui maintenant ça va pierre aux lancer. Je pose la question, tu lances de pierre à qui? Vérité pour la vieux, mon colo avant de habiter, ton tanga na mais attention, c'est mon vieux. Ngai pona koma le licencié, vieux et danga trop. Yo petit le comme économiste beaucoup. Bien sûr, attention, j'aime pas ça. Je peux jamais accepter que yo vieux nanga vande au Serge Mwemba vande au emite lobby, ngoko em suba roté na journal au vande na TV tala, ba présenter pas ministre biso nani. Patrick Mouyaya Porte-parole à gouvernement a présenté que non. Allez l'économiste yaka Serge Mwemba loba.
gérer l'économie de ces pays. Oh boni boye ko omasala bato nyonso donc vie nanga respect na mosute beta yo Ça va. Non, alonga pongola ko bien non, ça va. Naomi o manque ya nanga respect vie nanga respect manque ya no respect na lobi nanga ka o eza vrai papa Serge n'est-ce pas que yo pe ndako no kipa moi sinote conseil nini opesa ye n'est-ce pas que yo po kipa ngate na ndako conseil nini opesa ye projet ni bozana ngo bo va na primature ya ke po bo ko économie na mboko ah papa c'est que ata 50 fois to bolo liate vieux biloko biloko to tango na je crois na pisco économique bo économie politique babiloko lorsque moi si azoba suko gérer sikoyo esprit na yete ala no manquer siko non azoba gérer les amis de son homme té ça va OK na binoka ponga ndela za poser na van pe na décider na lamba lelo non là va pe blo mo eza yanga mo tellement que eza économie eza bambongo bato ba tindela nga donc na gérer nga ba dole moko na miso kolo ba bêtise bien merci na ndako ni mo kutu bana ba lire te bonka ya yo ni na mo ekamisi ya loko sikate. Non, vous ne manquez pas d'esprit. Azo vivre avec épisode parler na rediffusion. Dans mon temps, il y a mis bien côté. Ordre, tel la lobby. Dans l'état pesa ordre national de léopard. Pourquoi l'état pesa ordre national de léopard? Ngai mi beko sami beko ata o mato kiti o simbate. Parce que ça nous comme sauter pour na sa monta ordre national de léopard. Ba so bato na ai buta so léopard wana ndenge nini? Aso ordre wana ndenge nini? Mais ngai nazalaki muto soki na côté na zoologie lui oyeboye na côté na jardin boye na botanique okomona tigre yebo ya mati boye soki na tie tigre boye na kamati biloko na lesie na kamati oyo yomoni oyo leki na ngai oyo ya famille vie de loin azalaki lokola ndete mo azaka yaya to leki papa yaya c'est ozaka dileng ezaka salepa komana papa yebisa biso tana so na kufi. Tout primo. De janvier à juin, il y a comment yaya. Juin et décembre, il y a comment yaya. Wana na maluba papa. Bilengani. Maluba papa tout ça bilingue. Tout ça place au fan. Tika nano yoko misango. Yela botanique ezali sur côté boye. Baba kaku nyonso. Papa auto vandeli ya moté. Yeza yango osila koyoka. Yaya so memanga coup de main. Kuna les sangando. Ono doteka yo ezau doteka bokutu boye bana. Kuna les sangando yana nga. Ngani wana te. Ako sa 30 minutes non laissez. Yo mo deliang. Bon makako. Papa. Allez ça ba léopard mon bout toi ya. Papa kulutu. On vient ça espère. Tokomona la bien. On vient na kwa fabolo. Ya wana mona kamata ordre national de léopard. L'état tel la lobité. Kamata lion hoje. Kamata léopard bumaye. Alizo tenir. Ba valise ça. Yo, ça valise. La tanga boye. Yo obanola yo nga mbongo nyaso ba yibaki. Tant na bengi rubi ke yaka to solo. Singa famille. Ngana sa boye. Ngana sa 3 chambres. 3 chambres. Comme ça, bon, ngana préféré boye. Yo tikali comme ça yé bokilo. Alors dans ce mec qui. Alors on a salon. Bon, bana sikoyo. Ibutu moi ça. Ibutu ouais. C'est ami tande mi kiti sur quoi pèse le botton. Pas de bango et de vie. Eh ndeko nanga sona. Et ça 3 chambres. Il y a une chambre là. Bana nyasi wasangali bazui chambre moko. Ngano pe chambre ngano. Ngala la mabena pantana lo kwa ni papa vyo. Bano bomona kaito na ngai. Papa. Na bengi yo papa vie de l'autre na bengi papa na ibutu. Na vie soko somi lupango basinga ba successeur. Successeur el bosu el lupango ezanga kupi. Leki na ngande alandi. Soko somi lupango batsa ba successeur. Ya liboso ezanga kupi. Et puis papa. Bale. Camarade. Yo no camara, ngana oloba camara. Après camara ngai yo. Papa, si yo konta batunda ko balala ba chambre wana. Na bien. C'est Vinongi. Le fils de son père avec son ami Jonathan. Grand frère. Papa, on a na loba. Yo, papa, yo ko kena biso bongo ndeni. Tout ma la chambre bamba kota. Si tu autorité fait Maître Beko, papa n'a pas je suis. Alors, la personne à Lufamban.
oba prosa tama ka banele yango toza na droit ya lupango tika makambo oyo esili oyo aza ndeko na ngai natika ngana na raison natika naoloba etaki héritier ya palais oyo Camara papa kulutu Camara botola ya couper mokolo mpona buzoba na ye naoloba etaki héritier camarade papa kulutu Au temps tosalaki partage. C'est que nous avons maison mère. Yo, toi ça qui na yo, héritier nga longo. Beaucoup ta maison mère. Beaucoup ta samba. Yoga. Awa ne tozaboye. Place papa. Yo tia bango ezate. Quand tu muto ngana ye busalaki. Quand tu muto ngana ye busalaki. Dans la trois chambres. Moko ya yo. Moko ya ngai kupi. Wana obisa ya héritier. Ninga tenge obisa kwa Bible. Mukojeli ni basala. Tonga ba mami sati. Bonjour. Yonan papa. Yonan. Ah? Lola chapola yo. Lola chapola. Oluka? Yonan pa buibui. Tete bana moi. Tosama balasi. Sika yo to zaka kuna. Yo yebiti awa yana la kisi yo te buibui akomi ko vanda. Yana na la kisi yo. Te kolera ndena ole kandena na yo ki fa baba zawa yo. Yo yena. Bibote. Nanya Gafa tika ye. Tika ye. Sala masaki papa. Yo te ka tipeka peka. Oza kwaro? Nani te? Amani ya na shabete. Bonatiki binwe. Yo tata longa wana. Mutonga kenya ngasola mwenye na koma na kema te. Kema nini? Na komi ekindele boni. Mutonga na keka to sisi makamna bitonde na. Kwa makamuni mona. Babokele kuna bokele funa kuna. Abi mataki. Kotani wana sori ya yoke. Papa yaka. Basa una mitsabatu. Oh mo sa zara babu ko ba para ba yoka. Mayeni ngana. Akokoti mayeni ngana. Nakokota ya moya mitsabatu. Bope mutomana kenda longo la fokoko. Papa, Nako yo sora na yewa na Pese kokoti ma. Tosendeni. Buba na wana. Ina komeki. Ina kaba. Papa balobi bazabe. Video so moyi na yo na so mwasi na yo na bana bokeli bana. Parce que mutabutala mutaboyi vraiment. Papa, oza papa boyi. Tout ça la boyi. Sikoyo na nyonso ba basala biso. Ngoki na bango ndingo. Asande kuna ngai. Papa kulutu avanda. Akufanda. Na nyonso basala biso. Lupa bosala ngai. C'est ya Jérémie Paoya. Exaucé. Obe anga ye Jose na bota biolandi. Eza yaya ton lik na bota mo be monani. Elle qui faut bota mo yo nga go be mo yo go be anga yaya te. Problème ezote na mesana ka bongo. Exaucé papa sko akeka boatiki biso ka boy vraiment. Ngate na tena poche ko apporter mo. Mais étant nanga peut-être que papa bin aza bon moto to mutu ni to samalam te. Sans je besoin ko bimanga na zemi. Ça tiki ninga ta 100 francs katana te. Yo mo mwana kuti ya mobala tika na ndoka telo kolete ta munoko ndezo ka ukanga pona nzala. To tika to vivre ndini. Ndabi ngo ngam na pese mo transporter. Na ba pona intérêt na biso mbali na ba mabe. Donc nga yo zala tinga ndo vanda kana manzala na kufa te. Okokuta ndamu na cimetière ndamu na ngawa te. Est-ce qu'on répondre à ma bépoine? Bah réponse à qui toque mana ba fleur. Parce que quand c'est notre côté là là. Donc on est pire ou felo. Oye qui penda pire ou felo. Lute li felo. Problème exact. Yo maîtresse qui na ministère enseignement ba peso mbongo za soin ya bébé azan libungu. Nga na problème te nga den zoto neza na mukebo o ezala na kati be bilo na déjà ya kati déjà kufate e ba te yo nem do me mamutu o laksanga loboko to bisanga ki do lakisa yo na zu courte pour le bako lakisa ngo yana ba kaina ba krena ba biki o pesinga na komi na zu courtsko komi na ta examen ana mote to sa oko nyo kwa mande oko ye baba ka no teka ngape maloba na note na oloba mobile nanga. Donc il y a que benga ya Serge, to benga ya exaucé. Donc il faut que na suki na wana. Na oblo banga mo. Est-ce que télécommande faut tanga poste, on tanga poste yo longa te na ndo luba kaka. Ozui penza. Serge penza.
est-ce que Serge azoyeba kina na zemi azoyeba naoloba no te ayeba mama navanda kutunga mo banda tongo ti 9h nazaka nga mo so tokomi 9h estomac komusanga parce que Serge banda bumaki ko toza 13h abaki kutu alala place ake alala wapi papa Serge penza alobi ya mobala irresponsable on a kokota penza libala soko yebeka sa irresponsable na be économie ne belé fa pas balanga soko na zemi be no liani en tout cas batama bominele bazaba zobe alobi boye na lobi boye est-ce que Serge ti abimi bongo ti siko depuis bimetongo to komi 13h est-ce qu'on reconnaître que atiki moi si ya zemi na ndaku Serge to kende pe to zunga pe depuis ngana ye a so la bina bando calculer bongo o ngana o vivre na ndaku ezambongo na obenga ya joli kusala na Los Angeles o katindelinga zwata moi 200 o zwata moi 300 depuis ngana na ndaku Serge mbongo na ebini na poche na ye na maboko nanga to solo na ngolo ko abato depuis ngana na ndako mbongo de bimi pe na poche na eye pa na nga Serge pour que va bando vivre kana sima ya joli kusala soki joli kusala atindeli yo mbongo ndenga banda ekotindela yo wapi gérance ah mwana mobali lokwa yo wapi gérance ko il faut na opé uta libande ye na gérance ngana mutu na ngana yeba ke yo za gérant ya malamu oyebi ko gérer mais nambongo joli kusala auti nango Los Angeles atindela yo nambongo beba zibeba ya Adrien chamotomètre atindela yo Adrien chamotomètre atinga mbongo combien de fois 3 fois na bando zwango yo mtu bana ko gérer na bando suka nango yo na ko gérer o gérer comment on a ko gérer ni tangu yo zo bimisa o yo moko pesite bimisa mbongo na moko pesa nge bo na gérer yo zo piete bongo na gérer mu pepe na gérer mu pepe pe le sala nga Serge na liete banda tongo to a 13h oza mauvais gérant te na za moi si oza mauvaise gérante on a ko gérer ni tangu yo zo pe Serge na liete pardon to a 13h et Serge na olia pardon estomi sanga pas Serge na olia nakendo yiba oyiba te nga problème ngeza na tshelo ko estomac sanga pas papa ça komba sikle zao na sincèrement mati ça il est ma lobo nani ma lobo Serge ça m'a bé Serge bambongo oyo bando pesa nga na bala bala ce n'est pas de l'énergie na ndako mbongo ngo changer ce n'est pas de l'énergie ma lobo pesa énergie oyebi na na posa ya énergie te taleki nzamba lola mona yo merci ngai ndenge nazalaki mpenza te kuna na ndako na bino wana ntango totikaki na grand na yo mama wana ye na français na ye aye kesa aza belo kwa Jakirito oyo azalaka na Brazzaville nzambe atemi kuna belo kwa yade ingo mama na made boto yani marimbo yo mpo bango bazala bambinga mosi wana mama il est temps ye de ngo est-ce que kabagana no pour ere surtout kebo yi ngata bukabiri ngata lupango ya de ngo ko kabila ngai tumona rambongo na yete ye motadi osungaka na mama bibi na mobala ya de ingo ojo mona mobala ya de ingo azaka moto malamu yalo baka mingi te kasa azaka dai mona mama elino umenga ojo mona bata malamu omoni mpe moye bati nzaba pambula bango ezate sika oyambi biso na yebite losambo eza losambo te yango balobaka losambo eza nzela balongi mpe moto nyonso asambelaka azala na motema oyo ya malili te linganaka tuzali bana ya nzambe moto nyonso azalaka na motema wana mabe nyonso video oyo asala yo kasi yo olimbisi yo mama marisha no rolingana ne ponani ti oloba koyilingana okena mo mopanzi mpo nga na olingana bima mambo papa kuluta kenda na biso epa mama marisha okomprena te tokombela chez biso ti papa jambe azali njana biso kolingana te nini o papa yembi olobe na yo ti alobi esala mosala nzambe moko akuma bible eloba na les petits bonbons de la sagesse aimez-vous les uns et les autres soki ata moto ndenge asali yo mabe ye ozongisa ye mabe te ngai de loi azali oyo famille na ngai papa abuti ye mpe tolandani te mpo oyo oza motema malamu yango wana olimbisi yo ozali mwana oyo oye koto osiba ko koloba te yo oza papa oboti ngai butu mais vu de loin aza papa kulutu na nga o mwasi na ye makambo eleka kuna olingo ozongisa ngo aponi papa oza lipango na biso ya biso mais foi bato oyo basala ngai famille oyo bateyaka ngai ntongo mili poko na tera tinga tikoyo général 100 couper la mwasi na ye couper
nga te ko papa nalobi tala ngai famille za mulai général ça motema ya mama ladi mambo tango midi po kwa conseil tango midi po kwa conseil alobi vu de loin avandawa yo zubuya pourquoi yo za mona moke tango me ko ba petit souris qui ne craint jamais kuti mpo o bati abomo na yo ya lobi mpo mono yo batiaka monoko aza mona libebi kolinga te libebi elanda yo mpo wana za mwana li dobi olingo nyonso oluke pe papa biso yeba so papa za te successeur eza ndeka yo zali molo yo okendano mais lupango iza lupango na bino fide lwa zali ndeko na ngai tango ye na mwasi na bakokabana te tokabana te yo zali héritier ndapesa conseil mabe ateki lupango na kombo ya nzambe tata na ngai basalo limbisa yango botosaka makambo lokwa ekalimoni azana raison manishani kudebode maluba te ekalimondeni mwana zana bana wana lingala no ekalimondeni ekalimondeni yo to tanga mosa ekalimondeni sala yo bana ekalimondeni mwana yo osalo kwa kokotufi ona nyai ajo bongwana kana na turi yo ngati na cheye musa bono to teka ngai mosa pibo mukoni muna ngai na termi na fandi boy na si marijani na cheye musa debeka ibo ya koloba na ekalimo ngai ekalimo pourquoi utie musa allo ba ona lingala oloba na ekalimo ndeni opesa ngambongo sasa ngabo kana butu na moni mbongo fatina yibango fatina yibango lo kwa zama samo yibe sasa opesa ngambongo mona ngalo kana sasa zoba sasa opesa wani ono seni mama opesa ngambongo okukwesa ngai sasa opesa ngambongo na ishi okukwesa ngai sasa omoni yo lokwa na monyo na mbongo na kipete na bimo bana ngalo kwa za mbongo na zela tongo etana lokwa na monyo na mbongo na bina ko yiba mobali na ngambongo te na zela tongo etana okoyebisa nga source mbongo ni siko tie Serge Serge nana zemio yebite Serge opesa ngambongo tiko ningisa mwana Serge opesa ngambongo tiko ningisa mwana na sota tiko ningisa mwana na epsi osakana ngate pekisa mwana yo pekisa mwana yo pekisa mwana yo nana poso kate na mwana landi tiko déranger mwana nana poso mantenga te Serge ote pas te Serge opesa mbongo kia na oningisa papa na yo so na yo ngata ba conseil na balabala na yana kotu kwa makuroza te makuroza te Serge mbongo ke wapi mbongo lala na chambre na posa split te mbongo lala na chambre za pina ya posa mbongo eza wapi na bimaki na tongo na kene ko chambongo na banque pona mais oui nga na bomba mbongo na banque pona projet ba projet na nga na zana ngoso mais c'est quoi avant que bomba mbongo na banque il faut longola nanu mbongo na tie provision mbongo na sombi aba tiaba c'est pas besoin de vivre otanga notice ndako bien te aba na la bordero okonena yo penza baloba ba Kongo okonena yo oyo neni sanani oneni sanga tata na onda ko nena yo akonena azwa basiko ngape andeko na kokomisa lo baba swali unikome omoni yo okoma ngai konimisa mwana lero mwana la alali na libumu ngati alali awa ngamzala na libumu awolala te Serge oza mesika okete Serge opianga mbongo Serge opesa mbongo opesa mbongo na obino bongo na vivre na insécurité te na kata ndako combien passe ya so passe abeta yo ba fimbwa insécurité vivant karam longwana longwa suna ngaya ti ba do finir responsable ngana mona ngwa pinda papa ngana koti lokuna puyo ngande to benga na Serge landa yo beta zana avanga na to yoka landa na yoka apo yo yebisanga comment ko tia na mbongo na banque sans que olongola mbongo pona ba projet ndako na ato ba biyo nde économie soki économie nani économie ya mi bali batanga mingi bazaka abo nazotindaka yo mwana na ngai kende awa be na boma seza pasa kobunga te kamara okomona be Phoenix ngambo boye na ngambo bakoma JM Fashion epa ya Zetu Meta boutique ya Zetu Meta senga ngai mo mbongo wana mpona na meka nano tata na bino zana mbongo te pale kajo kaka binti na mama ina mwana ndio kaka binti kama nini abendenge mako dira nini yaka na kiti wana boibuye nini jonga na ndako olala te tata na ngai libando josa nini pale kofanga mutema pale jongisa yena ndako ebongi tata na ngai bongi olala tota nano mokola lelo
Papa. Yaka na kiti wana na. Siko maladi ya pale ndeza azoloba na sima pe zoloba. Maladi mo pale ya bela. Yala kibana na. Kabeke. Papa, usuka no ndenge nini yango, ha? Utu yoka ndenge nini tala ki. Papa. Kolia pe olingi kolia te, no mote, nazo bate. Utu yoka lokola junguluke. Ajo mona bilima. Molili na bolingi timba. Wana bolingi timba. Wana yo. Bolimo yo. Bolimo yo. Koti za liste. Pale kakoka maladi te simanyo twesi. Avela penda. Bauti ko pesa yekisi. Luketi nate kono kilumbwa. Saka ile koza ndenge nini bongo tokende hospitali. Nenda. Et pas de la camarade, c'est une station qui monte le quête, comme ici, mais comme le cas qui Utobila kama makelele. Obina bo mason la ke siko. Yo kende bo mason pa kuna soko se tu meta pisi mo ambongo. Kindenge ni toko sa mpa na nkisi. Bangi mbanga ya kota. Mama utala uwe mungu. Najo taka. Kambota. Karin mbo asaini. Na patron ko le kape kuna. Tato ya zaki bia bemba moko motema. Malade sibite. Ngaba malade sibite ta. Malade sibite moningana ningakango tempo. Ejuela kabisa maona mawasi ngobe bongo. Sibite mba moko motakoya koti l'hôpital mpe abimate. Nga malade sibite te. Malade sibite mo voy. Mutabanga mama ben malade sibite. Nga malade sibite te. Motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Nikisana numitema Nikisana numitema Nikisana numitema Pambate Hallelujah Nikisana numitema Nikisana numitema Mitema ya bato Nikisana numitema Mitema ebikite Hallelujah Nikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Pambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisha mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya bato na yo Pambate miteme bikite Hallelujah Ikisana numitema Ikisana numitema Batela motema na yo esale makambo ya Yesu Ikisana numitema Esale la bato mabete Pambate miteme bikite Basusu tozobenga bango bateyi Baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati Lulingi na bango akosalela ekomi mabe makasi Pambate miteme bikite Basusu tozobenga bango ba profete Aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko Nini kaka bato bapesa bango mbongo Pambate miteme bikite
Bikisha nanu mitema ya bato, bikisha mitema ya ba Kristo, bikisha nanu mitema ya bato, naleli motema moteme bikite. Mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi, oyo biso bakongole tobengaka 207, ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo, pambati mitema bikite. Basusu tozobenga bango bayembi, baza kuyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati. Kindumba lolendo lokuta makamba bamba bamba, abo bamba te mitema bikite uzawa Bikisana numitema, bikisana numitema, mitema ya bato, bikisana numitema, uzana mabaku mingi Yesu bamba te. Mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe, na monoko na ye aza kuzongisa bamen, kasi na kati ya motema motei azaki. Pamba te motema bikite, motuna na nga na nyamemi poison na kati ya eklesia. Nani lisusu amemi bokabwanya batei, bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango. Pamba te mitema biki, misala yanga mabe ya motema. Aleluya, ekaboli babato abo, misala motema ezopebisa bato. Basusu bakimi eklesia, basusu batika losambo, basusu babosana ero ya pangoyo. Nini misala ya basakoli, ememi bana basusu na libanda bakomi bafaze. Motema na yo batela yango pona nkolo, eza esika nkolo akofanda, eza esika ya bondoki te. Mote yoka maloba ozobimisela bana na yo, yo lingi kaka yozala malamu bana na yo te. Eza misala ya motema papa bongwana.